balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napolou. Kassi Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée sur Napolou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Halendeko ya mosi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fiba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glodia Wedi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas on a passivement bambote. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo promo. What a plus, what a des boss là. On reconnaît un arbre par ses fruits. C'est par cet adage que nous débutons notre émission, votre émission préférée. Alma, une émission socio-culturelle qui est toujours présentée par moi, Betty Massengou. Bonjour déjà à vous, fidèles téléspectateurs, chers fans de cette émission. Moi, Betty Massengou, je suis là pour vous servir comme d'habitude. Salutations déjà à l'équipe technique qui m'accompagne pour la bonne marche de cette émission. Là, je vois déjà Papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davline. Salutations déjà à vous. Salutations aussi à notre coordonnateur
pardon, Timothée Piana Serge. Et je pense aussi à notre DT Christian Mbouiouetou. Et big salutations à notre boss, les boss de Congo Promo Télévision, l'ingénieur Raf Ngindou depuis les États-Unis. Salutations aussi à Ben Dicap, le grand réalisateur Maison Bénie d'Arbilili. Salutations déjà à notre PDG, le PDG Ali Maïmona, et puis Fondation Alma, Fondation Oyo, et Sunga, population congolaise en général, surtout en particulier Bande Konabiso Yamo Amba, avec le coordonnateur Papa Firé Moana Kiakou. Salutations déjà à vous, et salutations aussi à maman Nicole, madame Naya Papa Firé. Salutations à mon pasteur Olivier Témétémé, et merci déjà chers fans. Je vous souhaite bel et bien dans cette émission, dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée, Alma. Et je suis déjà avec mes invités. Aujourd'hui, c'est un peu une émission spéciale parce que je reçois pour la première fois dans cette émission les artistes musiciens de Kofi Olomide Mopao Mokonzi. Je reçois Jimmy Star. Bon, pour Star, quoi. Je reçois multiplicateur, artiste musicien Oyo Balobi, Baena Maya Sika, Nakatia Quartier Latin, orchestre cher de Kofi Olomide. Et après, je vais encore recevoir deux grandes danseuses de Félix Ouazekwa, Miko, Tapis Rouge, Neymar, Moutoua Bongo, et puis Mimi Sexy, donc lui danseuse au bapé ça relengue toujours na culture pays vie. Mais avant tout, chers fans, avant d'entrer dans le bain de notre émission, permettez-moi quand même saluer monsieur Jafar Kilongo Juvenal, mukolo espace kitoko au température 40 walobi oyena mu pepe asika ambiance à gogo na Lemba na avenue Itimbiri numéro 620 dans la commune de Lemba. Et merci aussi et salutations à monsieur docteur Ngimbi Soumaïli Mélanie Luboya na kati ya température 40 bisika oyo émission na biso kitoko Alma eza ko c'est passé donc iska o émission eza koleka. Voilà, je suis déjà avec mes invités à mon extrême gauche. Je suis avec Jimmy Star. Bonjour, bonne santé. Super pépère. Donc ibika quartier latin, toujours bilingalicolo quoi, Real de Madrid. Orchestre mon nene. Je salue na musika le grand Mopao Mokonzi na bango patron na bango. Songa mbeli quoi. Na PSP mbote na bana tuba mikili bazolandanga. Ribin PKL, Fabrice Muzubete, Mamadou Arisho ya Bibi Chamala, Gelor Masungi, na yemoko Hervé Shopping Mambambo. Kofi Olomide akendaki Lubumbashi, total qui ba image, akende ko soutenir tout puissant Mazembe. Il est déjà de retour à Kinshasa. Bon, ça déjà talaka ka Mazembe équipe monene ya Congo. Donc il faut ba grand star de ba soutenir ngo. Loko ba to ko ba grand mopoto tikala ne ka moko azalaka ka moko na Congo tikala ka moko leader wa l'équipe ba leader nyonso songa mbeli quoi. Yende donc talaka. Mais problème ni nango eso s'est passé na quartier latin balobi ça brûle chez quartier latin chez Kofi Olomide avec Ferrego la Jésus de Niance oza petit nae et ça problème ni noana. Bon moi solo na penda neti mo pao na tango exemple tango Kofi Oyemba linganga ye tina langwa ye nalingi yo ye nalangwete basero wana mutozo tanga na emso andota la vie mo pa na écran donc différence wana comparaison na penda donc ngana ni bosala ngote pour mo pa za grand pe en plus ye aya na mouvement car liboso tambo na ngwa cher o enviar ba pesa yango ya jaune donc aya zo mo coura kenda donc tellement que muto ezanga pe makama mutu sozo manqué ba vie place na auta mankaka place pa ya o manqué donc ils ont ndenge nae donc toko comparer bango te po mo ebi ki mo pa ou quoi. Mais c'est pour quelle raison rando na polémique wana entre Kofi Olomide na Ferrego là cause la jamais pour bisonde toko s'emporter na po toza kitio ya fanda ya biso fanda la lelo donc yependa a musika donc ils ont écart donc ye moto lo beza po miso bato emso bilo wa melara mais ndenga boye penda boye ye mo bige mo pa za akomeka na ete
donc on a coach en pas on faut bison de charger nae. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et salutations à maman RMH. Donc, maman Yabana, maman Moko bien, monté maman Lamou. Et déjà, bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakissa et Staïdi Benesha, Nisha Bakissa. Et donc, salutations à vous. Pour la bande de Kobalandara Bisso, na Congo Promo Télévision, parce que l'émission passe sur Congo Promo Télévision en même temps sur la meilleure chaîne, la chaîne éducative. La CBS, là je pense à remercier monsieur Junior Dipro Nabiso, monsieur Samuel Kuna na régie, et donc salutations de na bande connexion sur Balandara Biso Libanda Mboka, champion Kaembe no bana na Kenya, Blaise Kava Igwe na Kenya wana, la joie Amado Pichuna na France, pourquoi pas na Esther Mumbanda na Colorado, aux États-Unis, et John Lubila l'exceptionnel Many Exit Yokuna na Dallas. Voilà, salutations déjà à vous. Voilà, à mon extrême droit, je suis avec multiplicateur. Bonne santé. Super bien. Betty Masengo talarayo. Trop bien. Trop bien. Multiplicateur, Kofi Olomide pesibino chance, botaba chanson, nakati ya album Oezo Bima, naibite chanson na weza eza na ndenge ni to mekana un peu to beta no masolo na poko to de to beti masolo ya rando wana. Donc question mode c'est des émissions mode différentes, il y a aussi l'émission nga pe no sala yanga. C'est une question na PCP liso koko répondre na yo hein. Ça vous doutez dans makamone ngona dans la makabilo mususu faut expliquer rabatu. Comprendre, faut expliquer à Batou Moussouba comprendre à Congo ok. On a sali analyse, mais on a comprendre que complexe n'est salé. Pour dire ah mais je ne fallait pas. Nous avons passé ma capacité, ma potentialité, belé boy, à bogar. Et puis à zaman moula, à zaman lancé. Donc ils ont salé faux. Ils sont total que n'a mon coussé, mon gaillard, ils ont salé passe. Donc si vous voulez comprendre que rend des autres tendez wana. Que nous comme Italie na Italie mais nga bouche guerre et puis ah ils sont rendus ça parce que Kofi Olomide azwa ki Chiquito azwa pe Kirikou en même temps auto to Chiquito on est pe jusqu'au rando wana donc boti si les sous polémique même pas ba Chiquito ba ko déjà biso to betara déjà Kofi Olomide ba no betali lote ko Chiquito to ko zoba Kirikou wana te lo bela Kofi rien bon ba ko luka vi na bango Kofi a numéro na bango c'est un patron. Donc yo mozo tout na boye oyebi vi on a trop bien. Aza patron na tante ya ko calculer ba bilo musu ebele bele via zo boule manga vi na yi. Muto moni gete Chiquito moni gete place ala ki tout fuma banini ke ayo zo pe lumière place yo nani faire repasser yaki. Aye pe beti tour ya zo ma lumière a comprendre makambo. Po chachu ndi yango makambo. Si le loba jeune tout bazo betali za chachu. Donc batelo ba retenir ki elo zo sala noko wana za complexe. Et puis on a s'adressé trop na jeune nani animateur wa finga et bien wana so nani comme na so nani so Bercy suza na moto a finga faire repasser ko leka batu tuza ya finga e cheta ndoki mais lelo yo azoganga pe na TV azo sa dresser na moto lo wa Rambo Kofi Olomide. Non ça me fait trop mal ko tala ba distraction wana e mo komi ko énerver nga ko tala ba film mo boza konifuni dans no comprendre bien ti oui que mon amour boyo botami kala mingi tawa oza ko s'adresser na mutulo wa Kofi Olomide patron ya musique ko ngwasala ba preuve asala makambo ebele oyo ba parents na yo na ba oncle na yo ba yebi MC yo yeba te pa olaki na bébé mais lilo koli ozi mo chance ya micro no beti na éviter na biki na minute so bana poto ba kolanda Hervé Shopping mamba mwazo la ngai et puis mon vieux Jimmy Mbenza Benzula donc bana kini ba yebi na bango donc polémique exacte exacte bana bazoli ngaba benda moi il est pas papa mais bon c'est mais au niveau ba que place bazali kuna bazali na lumière te bazali na ténèbres vie ezala quitté le quartier latin des en vie eza orchestre mukido obike na bosse na tambo na passeport na ngate na ezo tala moni grandeur veram o comprendre ngo mingi libanda hein nga tambo na vie na nationné na mo ba 42 pays en Afrique on a comprendre la vitesse hein. Et puis il passe na mingi ezaki était moto veramba bimisa apesa makambo El Marabia numéro 1 na bango tu ya génération na bango azotala gete mais jeune ba featuring makambo belé bogar comprendre eza complexe ya beauté ya monoko tala
yo sentise que mutu mo aleki na koyemba aleki na makambo ebele ya vie aleki na lara aleki na makambo tu babote banini et puis so passe comprendre ele ozosala faire repasser ça complexe voilà mais le lopé quartier là te comme okumisa trop fali poupa mais quartier là te ça kana fali poupa te ba bourompe la baleka wana ba gypson baleka wana ba qui encore ba soleil wanga baleka wana c'est pas seulement fali poupa au moninga lo baelo mon vieux auto sala réunion mon micro là invité biso anteke ba star na ya wazo fula bina biso ngana Koffi Olomide naza munene makasi na sima nanga ba avantage eza kozala nanga pe ba avantage eza au moins ton ozana vie wana ezala ko na banque so profiter trop zuma yele au s'en sortir mais so ki pena yo pe au sanno buzoba au zapenil mais ndeti biso to ba exemple à suivre wa fali pour papa za numéro 1 ya ba chaîne tout même masanga bien faire à repasser nani il faut son forêt équatoriale pour mukusa bon na ezalate yemo kazana complexe fali pour pas ebi ke fali aleki banda ti lobby na nini oh na beauté na makamutu ya vie fali contre beauté te musique contre nde yembande binande musique nde batu ba betelo maboko siko yo batu ba betele maboko za mingi ba africain yo bi fali na ba coréen na États-Unis na ba américain ba betele maboko aleki ye za mama bomba te yo pundo zano tolongoli fali na quartier latin ce que to nani obi ke génération pe bino botanga trop ba fali bino pe boza on obi ke bozo lakisa de meilleur de binoté talano ba sera ba fali pour ba bazalaka ba gypson ba bourrompela l'air ba nyonso ba longwe génération eye bino boza obi ke to sentir binoté pourquoi mais elo mo na oyebisa yo elo to vandela na kiti ku za ba distraction na te ya mutu wana mukuse et ça qui était toujours tout ça ko s'adresser na ega pour tout c'est trop biso tout ça bateau to ça fait 4 ans mutu wana quartier latin to apprendre chacho to pesa siko makambo batu ba découvrir biso ba découvrir biso ming na album surtout pesi makambo batu ba yoki pour via ça la recrutement mabeti pour talaga artiste a majuscule la simbi guitare bo c'est razo beta zo yemba ana ba potentialité simba mais kozala na vera yesarata vina ratate pas mise mo be Koffi Olomide pesa bango chance ba beta perata mise mo bozala na eboe qui encore son nom na bosen kombo na e comme le soyez na rappelo ango Koffi Olomide pesa bango pe ba beta quelque chose ba beta banze mo zaki je crois na ba maxi single mo boy obi ki banze mo na pesi mbarate hein toyo kaka penza bango na kati wana te siko bino Koffi Olomide pesi bino chance ya kotia banzembo est-ce que ko simba ce que talaga lobige batu wana don biso na bango déjà tozande mote mutana makambu na ye mutana iloko nzoto na ye comprendre ngana sireyo na chelo boko na ngai soki disque we simbite na tikindule ego raté jamais pour degré concentration o pour ba distraction kutunga na olinga ngoti taka to ina arme singa to yemba batu ba comprendre biso mieux voilà toyoka non nous ba artiste avec A majuscule. Voilà, donc c'est parti déjà. N'habitez pas au salé la bisonini pour la bande de Koba biso partout dans le monde entier. Bayoka va sentir multiplicateur avec Jimmy, les artistes musiciens de Koffi Olomide. Voilà, c'est parti. Mikolo ming ming zembo. Aliolo bakinanga les jours d'après. Ekole kate okozonga déjà. Lelo gomi bajo basanza mipiku yozoya te alidoge ebolo baki nanga nalala sui na bitungiza te bolingo nanga yo aliolo bakeza pour la vie lelo na nakona biso silence komilwa lelo na nakona biso esomnie komilwa ata mototo ya koti yangaka atana yoka siko logo voilà en tout cas refrain pas de comprendre que tenzembo yo yango ni makambo mikolo salozonga nakoda ye soki ozongi te okoyoka sangwa milelo po ata kutu moto oyo abetaka ngonga ya katoliko zogabeli akoki osede menamu te
Mon amour, je t'adore. Voilà, là c'était pour le plaisir de monsieur Jalo Kawita, Cédric Katouala, na Belgique, wana, et toute la famille Serge Katouala, Serge Kousaza, et toute la famille donc balobi na lemba donc na États-Unis wana Malou était mère Malou donc salutations à vous. Et éloge Saladin numéro 10, Patrick Mumbata, Merveille et Céleste Mapangila, salutations à vous. Christian Baya, Elvi Loukeba, Ruth Mbouli, Papa Firé, Alobi Napesa, yo joyeux anniversaire. Ah, ok, joyeux anniversaire à toi, Ruth Mbouli, de la part de Papa Firé et puis de la part de Betty Massengo aussi. Hein. De gros bisous. Que du bonheur pour toi, Ruth Mbouli et Patrick Mbouyamba. Salutations de Jana Fondation Mobimba. Donc, Balobi, on a pas bien rango équipe où elle gagnera. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, voilà. Extrait Waneza. Album Okofio Olomide hein ayembaki dayebi ki bosepeli si ba fan wana biloko mopa o erataka nango jamais siko biloko na bino moko nde ngana za besoin na yoka nde oya bino moko hein ba œuvre d'esprit na bino moko nayebi na minute oyo mon vieux Léonard Makanga mon président aza osepela Jimmy Mbenza Benzula mon vieux Freddy Bola pour ngapna na batu. Et puis son éminence maître Kazi au Pokémon donc grave exact so yo sécurité prend tout l'équipe. Voilà, c'est parti déjà pour Kalate na okabona déjà na bino na zongeli na nous Jimmy tozwa déjà palole la ba fan bazolanda biso partout dans le monde entier. Bon balobi oezamingi pour na Fabrice Muzobete Marco Kakila Balobi l'homme aux Zéblé, Hervé Shopping Mambambu, Jenny Lopez moto na Katia Batu Pichu Mavungo. Waneza pa oh na botama mwana mawa na vivara kaka na mawa bolingo latsanga kazaka ya mawa ata baninga ba osepelanga mawa na kota nchike ya mawa na swa diplôme ya mawa bakolango bena mawa na silisa kelaza milelo Marco Kakila milelo ngoyao milelo ngoyao milelo oh nga moto na mipesa koream na glaza bolingo mena zoka kaka zero nga moto na zalaka toujours présent na motema nzoko chaka nga absent nga moto na bulaka na za de base nzoko zoka nonga agenda henga ye mawa Cédric Onema henga ye mawa bolingo etrainga. Merci beaucoup, voilà. Donc, pour Salim Balamango et puis mot de la fin Kandé Zalara. Alors, pour se séparer, Jimmy Star, fan tout, au balinga Kofi Olomide, au balinga la bonne musique, au Tchacho et Moro Kofi Olomide à Mbaka, au album déjà. Bozo ta déjà banzé bozo préparé en gros. Alors un dernier message ba retenir ni na passage non émission na biso na CBS télévision et puis na Congo Promo télévision. Oyebisi bango nini? Bon, wana pona ba me respect na longo no linette. Ezaka ke bana Congo mopo apesi ba polene chance ndenka ezalara. Bato ba pena na besoin ya contact na biso. Please 243 082 et plus 243 82 56 89 828 na pescara mbote ya mingi na papa lage wana star nanga préféré quoi na pesi mbote na Freddy Bola Selene Ntobo Gelor Masungi Babi Mamadou Arisho ya Bibi Chamala Babi yo vraiment kozanga te quoi mbota tro na Selene Ntobo Jenny Lopez Babi wana ya motema kala trote nzembo na ezo ya kwa talaka pembe na mopa mokonzi na ye moko grand prêtre mère Cindy Leker très spécial Babi azara département mais mingi PDG Ali Maimona Ali Maimona bomanga na elengi Ali Maimona na kokufa pona yo dalaka kandenge na zolela le Maimona nazo kokate o
Ah, kitoko wapi. Maboro balobi pour on a besoin d'improvisation hein. Ali Maimuna balobi na musika pona yo PDG de PDG. Ali Maimuna batikanga na vivre. Ali Maimuna sayo na koko kate. Na tuna papa lage aibisinga Ali Maimuna. Azabo satonda bambongo nzimbo yango yo. Ali Maimuna chaba mwepo na sepela. Sepeli. Taka papa fira zawana. Cordon déjà ya fondation munene. Fondation Alma. Donc déjà est commis pour extraire na kitoro mais. Faute de temps, dans le bar, time is money, le temps c'est de l'argent, nous sommes obligés de kabouana bino, mais émission est bino, à chaque façon news est ça, vous en raté, collé carana, émission Alma. Hey, everybody, I'd like to invite you guys out to the Congo promo this December 30th at 7 p.m. with Destin Scobar. There will be fashion, drinks, music, and a lot of other entertainment. So please save the date on your calendar, December 30th, 7 p.m. I hope to see everyone there. Again, this is the Congo promo with Destin Scobar. Le 30 décembre, Congo promo, première édition, soirée de gala monene dans Congo promo le week-end. Toya et le moto aussi de sa année 2017 na isengo. Peto a cheminé to banda année 2018 na ba fleur rose. À ne pas manquer ou à ne pas oublier le 30 décembre. Congo promo, soirée de gala. Congo promo, première édition. Clap aussi et Sengo. Année 2017, plutôt année 2018 na Sengo. To respecter l'air na biso. On a na yembaka, on a na beta kakida, na binaka, na defilaka. To kuta le 30 décembre. To kuta na 20h na salle ya papa de la na coach clair. C'était dit Magasounan, One FBR animation, Congolais, Loma Papalagé, Monato, le monde Cadavere, Balboa, Nicaragua, Snapchat, Appelé Mundu Kamabewa, Kwalizo Kimaninzia, Simakoba, Makota Mosabiti, Sukozi, Kebe, Okangayo, Takati, appelez-moi Moussarma, commandant Braddock. Maman, t'as les 30 décembre, awa. Nalobagi Batunion, surtout, n'a système Sani. Sani awa donc Sani bino nyosu bolembula o musicien o wuti soki France o wuti soki Congo o wuti soki Zambie o koya kolembula Sani donc Sani oyo ezali Sani nazo lembulisa bato nyonso tu na bokasi ya Congo promo ya mon boss Raf Ngindu avec les grands chroniqueurs, il y a Nakati, il y a Itasli Mobima, Destin Scobar, qui mbombe, qui chapote, qui mbirikiti, Nazarana Pembeni. Donc, Nazawana, Magaspoun, Nazolia, Patunyo Sotou, Ozala Rappel, Ozala, Oyemara Rumba, Oyemara Soki bébé, Nga, Nakolia yo. Donc, et là, on a Lugangoana, Mexi, Rafinguindu, Mamana, Makabuyo Sali, Nalugane Kumbakashi, Yangoana. Combat ya cage, on m'a dit 15 minutes, beti, merci. Donc, nazo pesa bino, biloko, bozo lia, yango, pe, beaucoup lembula sani. Donc, Rachina Ibaka, zala prêt pour na lembula sani. Libabe na français, va benga ma les chances, Libabe, non. Pour na moro basala kaerere, baboti mona. Bakanisa kakozana ne ministre, nasima ya mikolo. Mwanango abotama moyibi ayima nazando bashege kuna balandi yelombako double mpate mantako marondo oya na badeli susu na bolela iye magabone yogaga na zembo
iye magabone yogagarazembo nagenda kibokila nakayibokila nakutani na nguma meresi nzambe yo meresi nzambe nyama ya kolia na paso na nguma no nakutani na soso meresi nzambe yo meresi nzambe nyama ya kolia na paso na soso yo nakutani na nguba meresi nzambe mbuma ya corona na londa nguba ekutu yepesi nga bashaba 25 pa wana na bwanki na kate 15 pa wana na kanisi magento 15 pa wana na kanisi magento na golela balobi donki makambu eza ko beba se Magaspon 911 FBI d'animation congolaise le 30 décembre balobi donc VIP c'est $100 entrée 25 donc boya est belé mikolo oyo donc Congo promo azal akangi États-Unis mobimba basi dinyo surtout okulembula donc keba soki yo lingi mosinanga ngana yogi yo yaya pene na moni yango akeba na kwela yo ma nzo yena kwa kwela yo nzo bro ma nzo bango nyosu bayebi ke donc Magaspon bazalaki ke ono Magaspon akuzarate donc merci vraiment venangai mon boss Raf Ngindu merci na Dessin Scoba mon manager Prince NG donc na leli na leli makasi vraiment donc na leli makasi ndenge en tout cas vraiment na soutien na yo donc après ça tokutana le 30 décembre tokuta mama tala le 30 décembre suka yaka okolembula sani merci. Bana mboka, bana Congo, bana Kinshasa boye belé na fête ya Congo promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobina badasta biso tolingaka na emoko Raf Ngundu président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Raf Ngundu azala donc boye belé boko mona bo talaka gloria ya weli Hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV in the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bilo news to Banamboka, biso nsoza Banamboka na Congo Promo first edition ekozala awa na Dallas. Tolingi bilo news to boya. Bo celebrate na biso to mela to bina to la kangamo na bina fa donc nazo de la bien news to boya ekozala bien fête to kolia to ko sepela. Le bétail a trompé de comment casser balobi pena donc le 30 décembre venez mes aga moko na bata Dallas bavoye Joe bavoye Chéri donc c'est tout okutana ta le chevalier de l'or événement ya Congo promo avec yo moko pena Raf Ngundu pena donc ma solo pena eza akata kovanda pena donc papa so de moko olobela le directeur de tous les boss le domestique de Dallas donc biso tout kozala wana donc boule obeta live ba fa de cœur ba kozala Dessin Scoba na pointe ça na biso Stéphanie donc la plus belle de Dallas banina kozala wana Angelou Central
à risque de situation Kevin bino bazala wana le grand rappeur bino mo sadir bino ba live bino donc bino tout VIP boya bino donc ba jeune bino ba la na la VIP zali donc $100 aussi qui tient VIP donc to zara biso to wana to sepela wana ba Eric Oxygène bino ndo ba kolo Dallas et bon so bozandi et ça a bien été donc la partie matezolo viens dans Faustino Mokonzi ma solo bilamba donc yoji ama moto banini ve et ça a bien tanga ko ba petit no ba mo beta ko pe ba yoji ama moto zo beta ma banini donc kali kolo na ba ni to la na ba chemin sans oublier viens dans Eric Kola nduki mabe viens dans to bana ba $100 belé boni na ta poche tanga ni ko esa $500 kana pete tala vieux faux à la wana René Ko jeune moko boale ki ba jeune belé na Dallas alors tous invité bino tout boya donc on a le pétrolier de Dallas Jipo Kumaluta vient na ma yone kiri na obo na do ba vieux Mathieu ba vieux na biso ba voyage vieux na biso ba mo tout wana ba ne ba kajeri nyemo le baron de Dallas ba mo tout na ba sala wana bina donc ba bi ke ba la danger ça na lilizo la bossa nyote ba ninsa na donc motema prophète maman exaucé Costa Blaya yebi tokutana kwa esala na bien banini biso toza banini tochile banini na côté Congo promo quoi tokos à suivre le 30 décembre ce bien de l'on arrête en ville Viali Kalonda Papu Kalombo na la ceinture na quoi danger. MG30 de Master Voice, votre artiste MG30 au Lingamingi. Donc, nous avons confirmé présence Nangaye le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindu. Donc, Tozalawana, Tumba Nzoto, Engana Inaka Bolingo Pamba, Nzokana Valaka Nanga Kodinda Tango Nyoso na Mabulu. Lelo na linga ya solo na koma ko vivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Au finginga na vali matamata. Munene na ngande wa charme na ngayo. Biso nyonso ba milaso. Kugata Love, na sema Kugata Love toroyemba wana le 30 décembre. Soirée de gala. Tuzawana. MG30 wana. Quand venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10, Mr. Poutine. C'est pour bientôt, yo déjà. Et Toye Kolobe la soirée au Egozala le 30 décembre. Potoko Tabongo 2018. Ezabongo Congo Promo ya Raf Ngindu. Basa ko organiser soirée à Monene na Dallas, Texas, na USA. Na USA donc ça dit que jour wana édition à Liboso Congo Promo le 30 décembre. To sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique et Europe. Boya parce que na mystique ya fourmi. C'est le Scrum plus 10. Bobanga raté. Ça dit que vrai ndoki ndo kida sadiki na roya tozala wana to bengisi bana bana ya Ika USA to bengisi bana Dublin bana Allemagne bana ya partout soirée à Liboso édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique na kati ya Congo Promo ya Raf Ngindu to bengisi bino boya jour wana e ozala danger so mo to fandi boise ke to bongama pour te préparer les binoyo déjà jour wana boyo ka ngona kati ya salle yo déjà boyo ka banzimbo loko là-bas miss de miss de diena na nzongo boyo ka ba seben loko là
batomela mwa kopo boyoka voyage et tout. Donc ça dit que édition ya liboso na kati ya États-Unis d'Amérique. Raf Ngindu Congo promo le 30 décembre, Texas, Dallas, bana Los Angeles, bana New York, bana ya bino nyonso jour wana boya po yo déjà bino déjà baramutu kitoko. Le 30 décembre, première édition Congo promo avec Raf Ngindu le 30 décembre Poto Kota, Poto Sepela na 2018. Alhamdulillah, Nzambaza na biso azape na bino. Merci. Hey everyone, this is Eto Chana, La Patrona, coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi. Biso tutokutana les 30 Oyo, et précisément la soirée des galas. La musique est pas émoro le boss Raf Ngindu vedi Torozala wana Mathieu Boncheye yo Balobi, tous les journalistes et tous les artistes tokutana wana talaka mutapesa guna Paris, na États-Unis, de partout avec Congo Promo, site yaba responsable. Cette fois-ci, Balobi site yaba responsable, mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu, veut dire Namosika, na États-Unis, veut dire merci à boss Raf Ngindu, Mathieu Bonché, Nabatutu, Torozalawana, rendez-vous à ne pas manquer, soirée de gala avec le boss Raf Ngindu, patron responsable. Check. Hey everybody, this is a happen in Harlem. Right in the bodega in my neighborhood, I'm about to send this announcement. So December 30th, Dallas, we down with Congo Promo. The event is bringing every African community of Dallas together. You do not want to miss this. It's a boy Kumu Katalai. This one a Bissau. Donc, bana Congo le 30 décembre, la Congo Promo organisé par Raf Ngindu Congo Promo aux Angleterres. Donc, Kumu Pe, tout ça les photos à l'ana. Donc, les événements unis communauté mobile. Donc, ça va tout le monde qui a vraiment ticket là. Bonjour, voilà. Et débat. Et débat.